Bandeko, vana loba to channel suelo musus. Alors, bande konanga mbote na bino nzama pambola bino. Eza juste pour na koyebisa kamere. To koyebisa bino mission ya kamere Monsieur Kamere na kati ya RDC. Tango botali ba image o nyuso mbale yo attaque congolais au monde nini. Kamere pa ya zali tango atali yango amonde nini. Bandeko, mission ya Kamere na kati ya RDC eza mission ya Nzambe te. Eza mission ya Satana. Eza mission ya mabe. Ndeko Kamere olobaka oza chrétien. Bible lobi na biso fait tout pour la gloire de Dieu. Nalobi bien fait tout pour la gloire de Dieu. Tangu yozo sala oyo lingi. Tangu yozo kosa batu. Ozo kosa biso nyoso te. Ngaza musala Nzambe. A priori musala oyo eza yanga te. Nga musala nange ezali ko prêcher parole. Ko délivrer ba captif. Na ko guérir ba malade. Mais ce qui leo na komi koloba. C'est parce que mboka est malamu te. Le pays est très mal géré. Ce que moi bambongo baza koloba, c'est parce que rien ne va chez nous. Alors, Kamere na rappelé yo mission yo ozana na kati ya RDC. Oza ko travailler pour na peuple congolais te. Mais au travail pour na benemi. Pour na ba occupant. Ngaza musanza ya Mukongo tika vraiment le lo bana yo na bandi na 2006 na 2006 Vital Kamere président ya Assemblée nationale Kenge Wadondo président ya Sénat côté nyonso na mibale congolais ate. Mais ngana lo bano mingi te po attaque étranger. Parce que mon thème ya mutu ezaka étranger te. Pona ko bongisa mboka etali kama étranger te. Etali motema, Nzambe atala motema. So motema no eza ya malamu. Obotami na mboka wana. Okoli kuna, okoti classe kuna, ba pesio mayele kuna. Mais pourquoi okozala lelo contre mboka wana na contre batu wana? Je me demande Kamere ceux qui vraiment ont un cœur humain neti oyo batu asimba Bible bazana yango. Na lobi na yo Bible na biso tu ne maltraiteras point l'étranger. Exode 22-21. Muto yaza mupaya na mboka na yo ko maltraiter ete. À moins que ceux qui abandi ko sala bambeba neti yo bambeba ozo sala. Mes chers amis, à titre de rappel, le 14 et 12 2010, Vital Kamere démissionne du PPRD et l'Assemblée nationale. Le 14
12-2010 a démissionné à PPRD, a démissionné dans l'Assemblée nationale que président de l'Assemblée. Kamere lobby, je sais pourquoi j'ai choisi Kabila. Kamere a dit que balongo lié parce que a démissionné parce que Makamuya linga qui a bien pour Namboka Kabila linga côté menteur. Kamere a démissionné parce que tindi na terrain aya ko désordre parce que Monique Kabila a gagné nani Tshisekedi contre la terrain tia désordre poser candidature na yo tango ba résultat poto bimisa yango ba mindele ba oganga déjà que l'opposition divisée puisque l'opposition est divisée Yamona Kabila zo ba voix belé kende na terrain Vital Kamerhe na service bokipa a quitté na terrain Vital Kamerhe a sali parti na ye politique INC mes chers amis parti politique ya Kamerhe a sali mbalamo ba valider yango na RDC Salamagate parti ya politique ya Bundu ya Mayala et ça ba né pour ba valider yango mais ya Kamerhe le koleza na compte ya ba occupant mbalamo ba valider yango mbalamo ba retenir ye candidat na élection présidentielle Kamerhe. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, Kamerhe est père de 14 enfants. Il y a moi si na Yamida na yaye. O ya toni sa na babiro. Fils de Constantin Kamerhe. Kanyingini. Et Alphonsine Nemberwa. Mwakingingi. Rwandaise. Kamerhe est né à Bukavu. Mais elle ne m'appelle pas Kamerhe, le Kouta. Ah non, le Kouta et qui. Kamerhe a dit que les parents sont burundais, tout rwandais, mais il est né en RDC. Katumbi a reconnu que son père était juif. Mais où est le mal? Maintenant que mon rabino, quand on vous dit, vous êtes rwandais, vous êtes burundais, ça devient un péché. Mais lorsqu'on dit pasteur Jacques Dinabanza et Mukongo, des 10 secteurs, Mongrouala, ce n'est pas un péché. C'est mon identité qu'on est en train de faire sortir. Mais moi, ça ne me dérange pas. Mais yo tongo balobina yo rwandais, mais ça devient un péché. Mais pourquoi qu'on m'a péché? Si on balobina au burundais, mais c'est vrai, mais ça devient un péché. Mais pourquoi? Mais pour Annie, moi je suis fier d'être Manianga des 10 secteurs. Je suis fier. Je suis fier d'être Mukongo. Mais yo pourquoi vous avez fierté, vous avez fierté dans la nationalité na yo? C'est regrettable. Alors Bandeko, dans cette vidéo, je vais Kamerhe un Maradona burundais. Kamerhe a eu na terrain. A pesi candidature. A na Kivu. Qu'on demandait pardon. Parce qu'il y a Kosaka Bango. Il a reconnu qu'il était menteur. Na Kivu. Donc Kamerhe a panzi ba makamona ndinga osakanate. Opposition divisée. Balobi na ye, mais non, tu sais qu'il dit, tu es un candidat unique. Ah bien, mais non, ce qui a lingi, nga France a premier ministre. A signé un document qui nga a premier ministre. Yo oye une opposition, même pas 6 mois. Même pas 6 mois. Mbala mon candidature dans la présidence. On va dire imposer. Ah bien, ce qui était, je reste candidat. Mawa, pour un politicien congolais. Oh, Kamerhe Azorabino, bana mike ya boye.
a une imposition, a une opposition, pardon. Yé mutabadi ko imposer Kamere. Alors, opposition divisée, Kabila qui n'a pouvoir. Or, il nous a prévenu. Je sais pourquoi j'ai choisi Kabila. Ça va clair? Je sais pourquoi j'ai choisi Kabila. En 2006, à Zénithine, en 2010, a fait à démissionner. Sous prétexte que va menacer na makambo pour la RDC. Kamere ko pas na mikete. Ko pas na mikete. Mais yeba ozo sala Kamere. Il n'y a pas de péché secret. Péché secret la gâté. Mais tout ça kende na. Kamere tout ça kende. Alors le gouvernement sala biloko na yewana na 2011 atika lika kuna parce que monsieur Silité atika lika kana na INC parti politique na ye Kamere azuba mbongo belé parce qu'il fallait ça les loko wana mais moyennant quelque chose to komi sikoyo 2017-2018 ye balobine tikala na opposition parce que mission na yo esilité mosusu ya grave ezo ya ngai mando naza nango peut-être de cause de la suka alors yo attaque Maradona oko dribbler parce que biko dribbler yo ko dribbler 4 à 5 personnes mara moko tchebi 2017-2018 Lamuka yepe na Lamuka wa Chilombo alobi oko trahir Lamuka kozwa likama yepe alobi likama bango nyonso bakatumbi banani allez Lamuka Dieu ne dort pas Genève yaka seki ozala facile tala mutu souci na ye RDC se développé te souci na ye RDC ezala dirigeant intellectuel te souci na ye RDC ezala na mutu azana amour ya mboka te souci ya Kamere oyiba Mobutu ali pai Mobutu ali oyebi 32 ans de pouvoir mais lelo moi ne musu na France aza locataire moi ne musu na Belgique na Bruxelles aza locataire sala banquette komona ona ebisio hein mais comment tu kozwa pouvoir ya mais non mutu malaba kozwa pouvoir te na Genèse failli la remporter de justesse na komona Yesu omoni o mabe Chilombo azaki d'accord Chilombo azaki na d'accord que ezala nde mwana yo mais non okweza boye te papa longola signature yo Kamere mtoti na Chilombo alongola signature Chilombo idée kolongola signature elaki te parce que yalobaki mutoko trahir Lamuka azoli kama okene yesu na Nairobi sur na Kenya sur wapi obadi bakamu na yo sombisi ba diplôme okotile ko ba Tshisekedi alors que Chilombo comme dit Tshisekedi na Bruxelles awawa ti na ba secrétaire social Tshisekedi ya raté okotisi ya nyonso ceux qui ont l'équipe nous après ministre de 5 ans après 5 ans nous avons président de la République boke bo signé se ba Chilombo makambo oyo ye azaki na besoin te oyo pe ayebaki te Chilombo ta ko signer n'importe qui o ba pesa ki faveur wana il fallait qu'à signer bo si sa Chilombo makambo su ya tanga te makambo su bo sala imitation ya signature tricage et ça qui est grave mais
Faïlo a gagné quand même. Mobité. Donc proclamé après. Donc bibisande yo. Signé à biloko aboy. Signé photo na Kivu. Signé boye. Signé boye. Moi na bato signé. À la grande surprise, il y a peuple. Au bibisi ti le mot président de la République. Oyo ba congolais ba votaïté. Mais yo mission oyebi que na ndenge to lexa ti lombo ko teka parti à est. Soit teki parti à est. Ba M23 ba yo la awa. Toko sala tout sur ouest à partir de Tilo Bazali. Toko signa. Nyoso wana kamere. Bande konanga bino to landanga. Boluka musika te. Mutu azo faire souffrir peuple congolais. Ava bolu bati lombo. Botaka na kamere. Na schéma on azo sala bino. Mais bande ko kanga. So kamera ofuta yango te. Bana na yeso bafuta yango te. Bakoko na ye. Bakoko na ye. Bafuta yango. Kamere, Mobutu oto ba génération moko. Yo oyebi Mobutu de 66 tina ba 75. Mosala Mobutu ayini. Soki muta soa abota na 74 75. Alors comme Mobutu c'est normal parce qu'il y a yebiete. Parce qu'il y a yebiete. Mais yo nangate. Mobutu a passé vie na ye. Ko boma na ko yiba. Ko boma na ko yiba. 32 ans de pouvoir. Comment est-ce que là est? Soki aki mutalinga ki pays wana. Ndachaki armée moko ta Kivu kuna. Akimi ba kimi sina bana mike hein. Ba kimi sina bana mike. Ako kufa so neti nani. Neti ne lumumba kufayi. C'est malheureux. Alors, chantier à 100 jours. Boyibi. Boyibi. Ba milliard. Kamele. Bat ba koufi côté aéroport. Ambulance ezate. Ambulance ezate. Hélicoptère de conseil d'intervention ezate. Ezamba wa. Ambulance de conseil d'intervention ezate. Mboka mba bakumisa ba miyibi. Mboka mba bakaka ba miyibi te. Tout le monde a pris un bout. Avion na nginda. Avion na pafuka. Bazo kumisa ba miyibi na période en bout. Est-ce que la différence n'est allée na sataniste Mobutu na bino? Alors, jamais bakoki kokanga receveur en cas d'accident batika chauffeur. Ondimi kuru ezewana yo okende na prison. Parce que bateau mususu na bazwa ki mbongo koleka oyo zwaka. Mais on dit mieux que des prisons parce que qu'on a la prison té. Tala. Et bien bon on a caméra. Pour ça là on est. Et bien bon on a caméra. Pose un nini. Ok prison. Babimisa yo. Tu ok centre nganda maladie. Après au bimi. Tango bimi, lukola binom to pesi pouvoir. Bo imposer à blanchir yo. Na procès wana na ibite sino ngona ye. Na procès wana les juges Yangi Ouvuno n'est pas mort pour rien. Talaï. Akufa.
pour na procès na yo Kamere. Est-ce que ndeko Kamere ozoka pongi? Ndeko Kamere, est-ce que ozoka pongi? Voilà. Alors, mbongo à 100 jours, eza lengi makasi. Ndeko Kamere. Mbongo à 100 jours. Tande komisaki yo. Alors, obimi, o imposé bango ba blanchir yo. Ba blanchir yo. Ba blanchir yo. Souka nango nini? Soki premier ministre, soki ministre d'État et économie. Ah! Kamere. Awa biso deska na France. Kaka affaire ba kosila ya viol. Abunga. Na politique na société. Na politique française ko pour na yesili. Awa so ba na vol ya 10 000 euros. So ba condamné yo esili. Nani juge wana Aza Zoba te pas condamné aux 20 ans. C'est qu'il a réuni toutes les preuves irréfutables. Ils ont été dans Maboko. Ils ont condamné que 20 ans. Bobomiye. Mais yotem to bomaye. Il a été empoisonné. Juge wana alien ko sala musala correctement. Abimi saba kombo abatu nyonso o bazana kati ya dossier wana à part yo. Peut-être yo zo ki mbongo muke ko lika ba o wana mususu. Peut-être ba o wana ba bangaki que juge oyo alingo kende boye. Ah. S'il y a. Mais est-ce que Ndeko Kamere na ndenge tata na kufa vraiment na rapena kimia na ndenge peuple congolais so souffrir 58 millions batu bakufi kuna ambulance ezate ngai na place na yo na olala te ngai na place na yo ko na olala te tout bien terrestre n'est que vanité de vanité. Tout bien terrestre n'est que vanité de vanité. Et rien ne restera caché éternellement devant Dieu. Luc 12:2. Rien ne restera caché. Ozo wangana, oibate, ngamo sana confirmer yo iba. Parce que si on dit na yibi, on va bimisa batu susu wana. Alors pas batu na bimate, on dit na yibate. Mais ngana Kamere, répands-toi. En tout cas, ça la tout. Vraiment, ça la tout. Si quand le gouvernement bato ba pese ke pouvoir ba kangi et bimate yo bien monté yo Kamere so ko sa bato pa eso bimano kité parce que mboke leki monene mais Kamere quand est-ce que yo tika ko kosi lokuta hein na le banana moko na bay na yo fait tout pour la gloire de Dieu au mieux ça chrétien 1 Corinthiens 10:31 il n'existe pas de péché secret. Péché secret, la raté. Kamere, péché secret, la raté. Rien ne restera caché devant Dieu. Non, pas exemple, mon Aka. Aka a beaucoup interdit. Tant on va faire tomber. Mboko yo. Bon, Josué. Mais ça, on continue. Faut pas continuer.
parce que bauto kwesa mboka mususu wana na balouange akake ayibi tango ayibi yeba ke péché mo yaki secret bake ko bunda na mboka o elandaki ayi mboka muke ba poli Josué abani kolela abi comment ça se fait que mboka ya grave o yaki puissant to kwesi yango bongo mboka wa muke to kufi aka kanisa ke péché o ya sali bako yeba te Nzambe a révélé Josué abitala aka ekondima ke muta yibaki Kamere péché wana ezalaki individuel mais eye kokoma collectif landaka bien péché wana eye kokoma bana musuba souffraka na vie masumu ya bango te soko yebi liloba neti nga obanga mokili aka baboma ye mwasi bana na biloko tout baboma péché ya mutu moko eye kokoma péché collectif. Nous avons un verset biblique. Josué 7, 20 à 25. Donc, il y a Moïse. Moïse a bomi kati. Moïse a bomi, toute façon, ça n'a pas il y a que Dieu te voit. Qui d'autre encore? Satan aussi. Hein? Nous avons un yoko, mais Satan paie à sa komona yo. Il y a un Satan. Alors, jamais que je suis Satan. Alors, je suis un accusateur. Tant qu'on a Apocalypse. Alors, Moïse a dit que les Égyptiens ont dit il y a qui on a vu, mais pas comme nous ça. Va répondre, oh, yo ningo bomanga, ningo bomaki Égyptien, Égyptien. Moïse a bien donc affaire aux secrétaires. Akima. Kamere, tant que yo zoloba, ti mutu akufi yo yibite, Nzambe amonaki yo, Satan pe amonaki yo, okofuta. Les iniquités des parents affecteront les enfants. Nombre 14 et 18. Yo na ba fayi mususu, batu sala ba ko lela na kolela, ba bagate ke ba grand parents basala ba scandale mabe, ba iniquité mabe et kweyi de 3e génération, ti na ba 4e génération se continuer. Bozo kanga ba doka mike, oh basala ba pour rien. Alors que passe na bino na famille et zo uta musika. Kamere, Anania na Safira, bakosaki pour na lokuta. Hein? Parce que lokuta za kuta nzambete. Lokuta za kuta Satana. Dans le monde spirituel, il y a des royaumes. Le royaume de Dieu, là où il y a l'amour, et le royaume du diable, là où il y a la haine. Mais, Kamere, on a haine, na ba Congolais, ba salionini. Si quand yo match à souka, balbi kende ko dribble bango. Kende sous que nous allons président et assemblée parce que mission n'a pas comme na souka. Kende ko changer constitution. Kende kuna changer constitution c'est un avantage na biso. Okoki ko sala même prochainement élection ezala sikoyo na kati assemblée. Oleza kuna e ko na kati assemblée. Oko corrompre batu wana ba pauvre. Bako voter au président de la République. Kamere osangana bana. Hein? Kamere ezana batuko alali na tongo la mukite. Alali ko mais na tongo la mukite. Ba pasi, amoni si ba pasi mingi nzamba bon, cette fois-ci c'est fini. Ndeo Kamere namona ko sambela soi-disant aux chrétiens. Mais Nalobaki, si tu pries en conservant, quand tu pries en conservant tes péchés, ça ne vaut même pas la peine parce que ta prière est une abomination. Ça ne vaut même pas la peine. Alors, Ndeko, changez.
Sinon te oyo nyonso mulongo ya yo wana ekotika na malédiction. Ndeko Kamere changer. Ngai président de la République 3 ans. Bato baza na poto ba ndiko zonga. Même bakangi est mais 3 ans bato ba na poto ba ndiko zonga. Mais comment ça se fait que aux intellectuels toboité? C'est vrai otanga. Tellement payé ça na ba corps. Vous ko travailler 6 mois ya ngoyo. Vous travailler. Vous ko sa ile côté. Mais yo na bina. Mais la élection photo il y a Bextrait. Il y a Bana RDC. Yo loba oza kivusien. Mais au manifestation mawa il y a bato bazo kufa na STT. Hein? C'est pour nous dire que oza buta RDCT. Ngana ba Congo. Namona bato bazo kufaka. Est-ce ngaza na tanki lobinaka? Est-ce que ça na vraiment yoko saka suma kamni? Mais yo zo bina, ozo bala, ozo à l'aise. Alors que le bioza kivusien, bande kono bazo kufa kivu. Ba déclaration sala, osala ba déclaration te pour na bato bazo kufa. Ndeko Kamere, ngaza na besoin so na yo. Na so na yo. Parce que osana amour te. Je l'ai toujours dit, amour de Dieu et amour du prochain, ces deux commandements vont obligatoirement de pair. Celui qui aime Dieu le manifeste en servant son prochain. Mais yo amour wa bosana ngote. Tala bana wande bazolia. Balaki su amour hein. Yale musupali. Yale musupali. Yo suis 58 millions yo moko. Ozui bande ko na bana na yo 14. Allez, tu vas en place na yo na musala des compétents aussi. Oyo ayebi Ndeko Kamere atinde vidéo oyo pena pesi numéro nanga nazana besoin sona ngai na besoin sona ye. Na tuna ye pourquoi azo continuer ko agir ndengwana 06 51 03 92 89